Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Po bango batika kabiso te na bakarwana nyonso ye bango nde batika kabiso te. Fliki na Faki. Volontaire oye! Volontaire oye! Volontaire oye! 12 février, oyez! 12 février, oyez! 12 février, oyez! Papa Simon Kimba Nkiangani, oyez! Papa Simon Kimba Nkiangani, oyez! Papa Simon Kimba Nkiangani, oyez! Kusimba, Kumeka, Yandikele, 12 février, oyez! 12 février, oyez! 12 février, oyez! Qui sont les premiers volontaires. Na itumba liboso donc ye elombe liboso ayaki donc na itumba oyo bache liboso soko monani bango nyonso bilombe bacheka kamiso pa ina eza boyete objectif elombe o bache na liboso na itumba ezalaka nini victoire papa kisoloki la ndimaki likambo ya monane qui était ye premier volontaire nzambe akokosaka te eza boye te yango mama présidente nayoki makambo na yo nyonso tozali kowela ngonga pamba te penda kwa nzambe kozela biso na baprogramme ebele oyo toza nango na bainvite na biso lobi tolobaki mwa mingi na mbotama ya papa Kisoloke na le 12 février 1914 na 5 mois ndenge bafandaki le 12 février po bafete na bango nyonso ekutaki bango 22 mars 25 mai nyonso ekutaki bango Maman volontaire likambo yo osengi ba jeune na mokolo wana le 12 février 1989 yango kaka basengi ba jeune bana to ba jeune to sengaka misala
Papa qui solo que a répondu à gâté. Kasi, mon doyen coupé sa réponse. Et papa d'Agenda. Papa d'Agenda, à l'objectif, Makambo Bosengi, Nyonso, et Zapaya, papa qui solo. Il a participé à l'organisation de toutes les sociétés belges en RDC. Et c'est comme ça. Et que, pour pas qu'ils soient localisés, la société belge, la RDC, vous pourrez trouver comme actionnaire. N'est-ce pas à la Baki. Mais, seule condition, il ne peut pas qu'ils soient localisés à Bandaki, qu'on s'enga na biso bakimbangis. Volonté, c'est là qui wana. Mais, aucun de quoi décevoir ngaïté. Aucun de quoi décevoir ngaïté tant on a fait une recommandation à la société belge. Aucun de quoi décevoir ngaïté. Il faut te comporter en kimbangiste. Donc, tes habitudes, tes actes. Et moi, on a pensé que aux actes kimbangiste, et puis aux allez recommander na papa qui sont locaux. Et papa qui sont locaux. Andimak, na mukolo wana le 12 février 1989. Aobi na papa Fumalongo. Papa Joseph, j'accepte. Mais yo mutokolo milimu na yo. Milimu wana izaya yo. Yo ndengoza kutamu sabiso bakipangisi. Milimu nyonso izaya. Donc, au Ponelanga, de vrais kimbangistes, de bons kimbangistes là, que je vais introduire dans des sociétés qui ne vont plus me décevoir. Yoba, il n'y a pas d'agenda. Papa qui se le pardon. Le 12 février 1989. Et Andimaka Yango. Alors oui, papa d'Angenda, sans plus tarder, quand on est tous les gens, alors oui, bon, bino batambolisi ya ba mouvement, boya, toyokana, na laksa bino, ndenge nini boko salela na ba mouvement. Peut-être que ça les camo. Oyo. Papa Koulouka Sengi dans la salle. Peut-être passer ici là. La vie se fait par les jeunes, et les toujours comme ça. Le code de mouvement. Boya. Peut-être que le lobby. Boya. Biso nyonso tolandi fete. Ne batambulisi mususu. Aye moko atkali konyamuka tango topanzani atkali konyamuka ake paya paya kisoke. O papa jangende mtatindi. Na nini? O ndenge olobaki pona misala. C'est papa Joseph t'a envoyé? Oui, papa. Ah. Papa Koulouto, à la moto, c'est là qu'il n'a pas Motorola. Gemetti, na moto, ya. N'a pas fini du coup, là, monoko. Papa qui sont lequel a dit que bon. Tout ce monde-là qui vont venir vers chez moi pour le travail, je les reçois. Ils doivent être recommandés par papa Joseph. Bon. Oana Azulu. Tongo, Baye, Gatambulisi nyonso. Moko azalaki wana oba pesaki devoir. Et qu'il faut mutu moko alala comme chef du personnel. On va le recruter. Puis papa balobi na ba mouvement nyonso.
qui représentait mort. Ah, Papa Diangena que je regrette parce que et directement même milieu moutongo objet de pogner dans la chef de personne. Papa Diangena je regrette parce que c'est de votre volonté. Mais quand vous l'amenez directement tout droit vers moi, j'accepte. Mais je regrette. De comprendre l'axini. Donc ce n'était pas de leur volonté. Et les Kambango Ndenge Bebaki, on va aller dans le but que bon, ça reste en suspens. Jusqu'à ce que lui-même, Papa va révéler, il va régler maintenant son travail. C'est comme ça que vous aurez tous du travail. Papa Ngwazonga Kate Azongi yango tozoko mona Papa Simon Kimbangu Kiangani misala nyonso azali kolamusa yango pamba te likambo yango ekangamaki na 1989 ntango tosengaki bafungolelaki biso nzela tobebisaki. Et Papa Diangena a oublié que nous attendons le retour de Papa comme ça. C'est lui-même qui va régler tous ces travaux et puis les sociétés, tout comme ça. Il va tout redresser et ça aura de bonnes marches. Donc, Nenga Lobelaki, Yango, en 1989. Tatangwa ayakate yango tozoko mona misala nyonso Papa Simon Kimbangu Tiangani aza correct. Malgré ça serait difficile parce que les gens ne vont plus le découvrir. Nous, tango voilà les chrétiens, on ne va pas découvrir Papa, mais c'est lui. Est-ce que les réseaux salamati de salamati? Malgré Azo Sal, c'est Papa Simon qui va gagner, mais difficile. Malgré et que les chrétiens vont le découvrir difficilement, ça serait comme ça. Oh, c'est la máquina 1989. Il y a un motama, il y a Papa qui se logue. Il y a un motoloba qui lobby était. Il y a le 17 février, wana bat. Il y a Croix-Rouge. Il y a capable de fêter l'anniversaire de Bango, naissance. Il y a un mouvement de Bango, wana Croix-Rouge. Le 17 février. Dengue, bandega Croix-Rouge, basengaka. Sorti ya Mandela na prison. Papa Diangena Lobiki Bozali inspiré parce que ça fait 27 ans que Mandela vient de faire en prison. Et il doit sortir parce que s'il aura 30 ans, il va se comparer avec Papa Simon Kimbangu. Autre Salaga na tango wana toyebi makambo ngo malamu. Donc il doit sortir. Mais après, donc ils ont dit Sanza, Papa qui sont le 12, et tout les gars. Après 5 jours, le 17, ils nous voyez au 5 les gars. Mais après, Papa nous a fait Mokoloana, Papa élevé aux Alaka, Lobi au Lobaki, Kassi à Koloba, les sous les lignes des salaires. Kimbangismo ye makambo mingi toyebaki yango te mais na bosengi mama azalaka te na tango wana 1914 ezala pe ba témoin de Jéhovah ba nani tout ça ba comment on a ba livre donc bateau bazali ba savant ba yebaki que na 1914
démarrage à Bokonzi dans Nzambe na Katina Moki. Effectivement, en 1914, mais ajouter, ça sera le temps, il y a douleur d'enfantement, c'est-à-dire guerre et causale. En 1914, papa, qui sont locaux à Botabi, guerre mondiale. Il y a un Américain qui a la guerre mondiale un peu plus tard, en 1917. Parce que Motuna et Zalaki n'a pas Karabi, mais tout le monde guerre et a mondé Bolobaki. Mais Bokonzi Yango, Yanzambe et Zalé Sikanine, parce que Bazako Kansate Rosale pas dans le Nzokande papa qui sont locaux, oh yo bon maman qui oh yo bon qui est mon ami, mais comment on n'est pas dans en Afrique. Bah savant bah tout le monde surtout à Bayel, bah et bah qui ah likamo yango, bah zolo kabaluka. Na 1921 tant mon papa qui nous mosala naïe, bébé bizali ko c'est quoi, mais bon sono bazali ko télé matin ou lobby, mouina kozala mondele kozala mouina alerte wa de salem qui lobi, likamo bisoto zelaki ya. Et mon année en Afrique, et mon année na Congo, et comme pas dans bateau moindre. Donc, bazali basava bato baye les surtout baye. Batata ba maman bandeko, ezali micro ya papa na koko umela na katete. Bokonzi na Nzambe like okita ezali likamo ya ndenge balobaka farfelute. C'est la vérité, ezali de solo penza. Ezalinde solo Bokonzi na Nzambe sila ikokita en Afrique, au Congo, en Kamba. Bonyoso bazaba saba bato mayele bato nyonso to bayebi yango biso foto yeba yango bongo na yeka kapona lolola nyungwa. Donc bayebi ke ba papa bango misatu papa ki mbango bango nyonso to ndenge bakitaki bazaba to mokilo yote bayaki po ete baya kotonga lisusu paradis terrestre ndenge yango ezalaki. Papa, deuxième témoignage. Papa qui se locale mokolo parce que c'est de lui qu'il s'agit, papa. Ngana kenaki kotala ye. Pourtant wana ndenge lobi makamba ba société belge, c'est la vérité, papa. Papa tango wana ngana zali cadre na société UTEX Africa. Et donc ngam tu na zali ko yamba ye. Et papa qui se locale azalaki na tango na so na yabina accompagné ti na Gombe azalaki ko soit tant mingi ya ko solo la pe na ngai biso mibala ayebisi ngai bo abi mon fils vous savez nde ayebisi ngai lobi tango ba belge bakenaki na période wana ezalaki ya indépendance toutes les grosses sociétés belges batikelaki ngai ya balobaki biso tozali kokende yo tikala ko batela biso ba société tango biso après l'indépendance ko tozogi to ko solo. Quand les Belges sont partis, toutes les grandes sociétés Texco Unibra, enfin ça sert à rien de citer toutes les grosses sociétés je pouvais bien changer ma société wana comme il y a droit congolais. Il y a biso après l'indépendance. Mais je ne l'ai pas fait. Tant après l'indépendance, les Belges sont rentrés. Il y a un papa qui se locale à Zalek. Toujours Koloba, les Belges me doivent beaucoup. Tant que bango bazongi, bazalaki kolenga. Babengi na ye, Monsieur Charles. Ba société body papa. Oh non, ba société na bino surtout yango wana. Et bon, allez prendre. Baké ko ça la contrôle, au contraire, bamoni bambongo et baki sami, ils ont tout retrouvé avec des intérêts exorbitants. Maintenant, ba belge babani kotala papa qui sont là, est-ce que vous avez la montagne kilo? Oui, mais c'est pas possible. C'est le premier noir, bisoto mona moto. Batikeliye bomengo nyonso tout. Mais Monsieur Charles, ça ne... Mais comment? L'argent, mais tout ça, ça ne vous dit rien. Alors, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient. Yangwana Batia qui est président du conseil d'administration. C'est juste. Donc, papa, il pouvait bien engager tous les Kimbanis. Parce que les Belges, les Monaki Naye Balobi, baoyo nyonso to bazali bana ya tata ki solokele
Donc akamata bato wana na ndenge oyo ye azali nango intégrité irréprochable. Non 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 non. Bato nyonso to donc papa akoka ko kamata bato nyonso tout. Il suffit que papa dise mettez celui-ci, mettez celui-là. Donc il pouvait prendre, je ne sais pas, des milliers de témoignages. On lui a ouvert toutes les portes. Mais biso effectivement, papa yolobi pour baby saki. Baka ezali et belle pensa. Donc, et c'est la papa qui se lequel, et c'est la papa dialungana, papa dialungana. Biso kaka to baby saka. Bole bisa biso papa. Cette fois ici, tokozongela lisusu mabe wana telemisa biso kaka papa. Papa qui solokele talana ba papa Balaka, Patrice et tout ça. Ye azalai koya kunanda kuna ye wana vacances mingi yo yebi yango parce que yo ndo toza koyamba. Mokolo moko bana ya classe ya nzalabula ba ye pa ina papa. Bazo yemba papa kuluto abimi. Tango ye abimi atali bango bazo yemba atali bango alobi approcher ben kusawa pembeni bake abi bokondi bino banano biso ba pasteur to yeko la bi atali mawa asali kaka loboko nebo boke na kozwa biloko kuna na sima dona sima ndako papa wana kaka papa kisolokela asali kaka loboko boye boke na kozwa biloko boye. Bakende bamona jardin d'Eden, c'est-à-dire bamona nano elanga ya ndenge wana te biloko na kati na vallée wana entre nkendolo na ndako ne yango tozosongisa yango si ntondele ntondele c'est amen. Kembagis moye nazo bimisela bino secret wana omon bino boloba ko popele baloba kami. Merci. Imangis moye volontaire oye ngai pe nazwaka likabo nanga na tango na 1989 na ye moko papa kisolokele alobi mbenza yo mosala ngana pesu ezali nde ya bilanga okolona loso mingi mpona kopesa yo courage nazokobengisa kaka sikoyo mindele mibale donc abengisaka Monsieur Kamat, Oyalaka, directeur financier, il y a Inibra, na Monsieur Congo, Erings, Azalaka, agronome principal, il y a Inibra, à Bengsaka Bango, Aoba, Yenankamba, un dimanche. Bengi Batabamboka Nyos. Fandaka kuna na marche escalier yeke banda lelo mokonzi na bina ndo kosalisa bilanga yeyo mbenza osala loso ya ebele yango na papa kisolokele ye moko tapesaka courage wana ningito sala loso oyo pe nyonso etangami ba fruit o ba mindele baliaka donc nyonso yango obanda kolona esika wana pesaka carte moko ya visite oyo ezoko permettre ngai na tambola na ba société nyonso belge tango wana ba selecte ba sedek ba nini donc ngai nazalaka na pouvoir là lakini na très mince mwana moke nazokota na ba bureau wana bato wana bazokota mona natikali ko charger pick-up na ngai na ba pastèque ba aubergine nazokenda kotikila ba donc wana devoir sikoyo papa kulutu apesaka ngai puis ye moko paso kotourner est-ce que l'enfant passe azo de katango si pas souvent alingaki déception wana te alobi qu'il n'y ait pas rupture donc banda tango wana na 89 yango nazosalaka loso ba carte ya visite nyonso wana ti sikoyo
na zana yango donc nazalaki na droit ya kopase na basociété nyonso belge na Kinshasa même ti na boma ata nakendaka boma LBMA partout donc nazalaka na pouvoir wana ye moko papa kisolaki ngafungulaki ngai nzela braque azoya tukoza kaka 10 minutes siko toyoka maloba na ye papa kisolokele oyo tuuti koloba awa seule chance totikali nango tozala honnête ntango papa Simoki Mbangu Kiangani azokopesa biso recommandation esika po soko tamboli malamu yo nde okobenda baninga nyonso oyo bazali ete bakimbangiste oppositionné bango tokanie le presse pour braque azoya Kimbangiste oye batata na mama natondi binu kotonda nakendaki Mobembo nakendaki pour 3 mois sikawa navandi 6 mois na poto makambo ebele volontaire oye tofanda kaka nasia mvula mapambolo kamba masolo yalaki na biso ya katola bana soko balobi barekipere bino yadi pamba te malongi tokopesa bino tout le temps kasi bookani eyadi te bolingo solo eyadi te balosili bino filet ya récupération soko obungaki nzela jonga na nzela na yo ya mondimi esengo eyala na yo bientôt so tosali makasi te mawa eyala na biso loyebi bato nyonso tu baoza na lingomba te bakotala bino kaka bakotala soko ekose réalize ou bien ekose réalize te soko ese réalize kasi bino lokoti te koloma te batata balingi biso te tolingi bino mingi yango wana malgré maladie malgré makambo ebele toadi tout le temps na bino pembeni soko ningi ebunga nzela tolobi no kuna okendela libulu yadi kuna longola kuna zonga na nzela malamu kasi mokolo toyala moya korécupere biaka eyadi te tata pasteur alobi na biso nini kana camion ezwi pane il faut losala entretien baréparer soko baréparer losala yango entretien tout le temps mais biso bandimi toyebaka nini yango kosala entretien makambo yana biso mingi mbote ntango yango esi ekoki mutu na mutu azonga na nzela na ye wana ya solo komsa tata Nzambe akobosana bino te akoyamba bino na esengo nyonso kokanisa te anga nalaki na zone mer papa adi wana nakoleka kaka non soko oadi omibongisi te ebien eyala lutalo papa na mboka alobaka lutalo retard wana donc soko omibongisi te ntango okoma wana nayebi yo te kenga kuna yali soni mingi biso bana ya zone mer loyebi makambo nyonso te natangi ya zone mer puissance yango kana na misala kana na nini mbote ya la puissance ya solo biso sotutu ya la molongo tukenda lusadi defile malamu awa nakanisi biso sotutu sepeli
nauti makambo senjawa ya makambo wana biso tobosanaka yango te toyebi bandimi mingi baliawa mosala eyadi te koparticipe na mosala eyadi te yango wana tokosenga tout le temps tata nzambe afungolela bino nzela lozwaka misala losala kasi loyebaka malamu te eyali nyongo enyongo yango soko lofoti te kuna lokokenda lokona lofuta yango mbo tofuta nyongo na yo awa ntango okokoma kuna batali oyo yali kaka potele ale leka kaka nakofelisite bino mingi nakanisi etikali mokele komona bapaya bakolongola na Suisse bakoyeba bino baya kotala motindu nini organisation eya na bino nakomona soni te parce lelo losalinga makambo moko etusenga mingi na motema donc luvanda malamu tokana malamu tolanda nzela oyo bakopesa biso tout le temps tosala mosala ya tata nzambe po tozwa lifutu kuna tokokenda toyali bapassager na mabele oyo place na biso yali kuna ou bien okenda esika tata nzambe ou bien okenda na lifele place mosusu yali te donc nakosenga bino bana zone mer losala makasi bakutungisaka bino sinsani tout le temps yako kubebisa bino te obe kunyokola bino mosala ya tata nzambe moto elombi biso surtout tosala makasi po topesa contribution na biso po toganye kuna tokokenda parce tolingi bapuso oyo ya baétranger bakota na kati ya lingomba eyala esengo ya biso surtout na bango na biso toyala na esengo mingi parce que baoyo bayaki na biso lokolo na Belgique toyalaki baesclave ya babelge kasi sikawa bakotala bato so bayawa bakotia mobulu awa na Belgique nalobi na bango na journaliste wana ayaki kutuna nga na vi biso toya bato mobulu te loyebi ke na indépendance soko bakimbaniste te ndenge mingi ya bino bakokaki korentre te parce bakokima bakusika bakena kobombama na ndako ya kimbangisi bato bakolanda bango basoda bakolanda bango mpo koboma bango kasi soki asi akoti na ndako ya kimbangisi esili donc confiance ya bango eyalaki na biso lokola monsieur Morel ye moto azengelaki biso makambo ntango alaki na gouverneur awa ntango alaki administrateur ebien monsieur Morel asali biso makambo kasi biso tutali yango te après l'indépendance arentre na poto bapese pension ntango malade ekotili makasi ate na hôpital Saint-Etienne ate kuna alobi namoni ke moyen na ngai yaka te naye na l'hôpital lusoigne ngai kasi lusambela nga parce que nasalaki mabe mingi na bahindu ntango nalaki na Congo belge nanyokolaki bato surtout Simon Kimbangu alingi abebisa mokili alors bapesanga permission nakanga ye nasali mabe lokola nini bato nyonso to balandaki ye tika nasala bango mabe sikawa lolongelanga pa Simon Kimbangu asi akufa te asi akei na ye esika ya malamu kasi ngai nayebi esika nakokenda te mbote lobondela tata nzambe en présence ya
badokter banini na hiyo sotu asengi bolimbisi akanisi ke awake binu batimbangisi lusiku pardoneye nakanisi alobaki ya mingi pokolobake mokili oyo ata basali boni lokuta na bango balingi bakozwa place na bango balingi bakosala makambo nyonso to lokola bango bamondele bakosala donc batumanisi loya la fiere parce que bana na bino lotendi bango kuna bakosala mosala donc toyebake toya na nzela malamu donc bino batimbangiste loya la fiere na mosala na bino le monde c'est exemple tukusenga bino tout le temps loya ya bamodele epai surtout le kokenda na bacomportement na bino na bijali na bino makambo nyonso tu totika makambo mongolo na epai mosusu biso toyebana nzambe makambo tosalela eri atata nzambe tukokotya bino na nzela mabe te tukotya bino toujours na nzela droite donc likambo nyonso tu tokanakana yango avant ya kosala mosolo mikolo esi ekomi kotambola lokola nini soko tokebi te tokobebisa bamilimu na biso pour rien ata basali boni baya kokuta kaka biso biso toyali bapauvre nous n'avons pas d'argent kasi maloba tokopesa yango wana ekobongisa nzela ya baoyo bakobana na biso tobana malamu tokende epai nyonso tomonisa te tata simon kimbangu asengaki indépendance atamba te mais mpo mokili eyala malamu mabe nyonso elongola bamindele tobenganaki bango pamba te parce que bakotisaki biso na nzela mabe mondele missionnaire ayaki mpo koteya biso batindaki ye na position mosusu kasi akomi awa aye konyokola biso vengeance yali te biso bandimi ekoki te toloba bika tose venger non mais tata nzambe ye moko ayebi récompense nini akopesa biso ntango tokokoma kona esika na ye tovanda malamu tolingana bolingo ya solo moninga na yo akoti nzela mabe benga ye pembeni pese malongi mpa asalela tata nzambe kuna tukokenda nyonso to wana pakupointe yango yo evite bato baya na maseke soko bayaka na maseke kana balongela bango te kasi ntango avant bakumela yo balongoli bamaseke yo surtout yo moni moto malamu oyo alors que ana bampoka na ye wana abimisaka yango te abimisaka yango kuna na butu bokeba tango yali tango attention parce que tata nzambe akolobela yo te ke lobi naya kokamata yo akoya à l'improviste tango wana kokanisa te oya maladi te nini te aye kokamata yo soki akuti yo na kilo wana bandeko na ngai ya zone mer ya mawa parce que ntango tokokenda kuna biso nyonso tokotala mnolo elongi oyo alaki na ngai na zone mer oyo alaki na ngai na kasavubu oyo alaki na ngai na coral yo soki bati yo pembeni eatire attention ya bato nyonso bakotala mwana coral ye wana ta nzela ke tokabwani biso na bino koloba te batata balingaki biso te batata balingi bino mingi yango wana
lotala papa na monkoto ana mbeto wana yo surtout il faut que supporter kilo ya biso oyo makambo tukosala kala bolole ben andimi anata kilo wana ben nga nasiku kunata na lembi te kasi makasi commencé kulongona na nzoto donc soko na bwatili bino wana likambo na bino donc moto na moto abongisa tubongisa nzela na biso ya na malamu kuna tukokenda tata nzambe akubusa na moto te akupesa moto na moto matabiso ekoki na ye donc baninga totikala malamu tata nzambe abatela bino sabisa bino parce que la personne na poto batuna nyongala batimbangiste papa kasi tukumana souffrance otewa putango parce que tusi kumana misère mingi mais est-ce que tu peux continuer kumana kaka misère na vivana le esclave te biso surtout tuyebi ba difficulté na bino tokosala yo surtout kwa tata nzambe akela bino mawa asalisa bino donc baninga tovanda malamu tosala yo surtout po tobongisa mokili tanga biso tolingi tosala mosala ya tata nzambe na motema moko ebien mokili balibi mokili ekobongwanaka te ekobongwana toali capable ya kosala makambo nyonso tu kasi ifo boyepana eya na biso bana ya tata simoto bango ezali na mission monene ya kosala mbote makambo nyonso tosalango na bonzambe kuna tukokenda nde tukozwa difutu tokani nasirisi bongo na kombo ya tata na mwana elimo santo amen. Kamba oye. Volontaire oye. Tolandi maloba papa kulutu. Toyokite. Oyo mama présidente asengi. Eza na kati tu ezalite. Mingi lelo oyo tozali komona na mokili surtout na Afrique eza koloba meke mokili kozala toujours na passe ekobonga te siko papa kesolekele alobi nini tolandi to tolandi te azoko pointe mingi na biso ba kimbangisi ko éviter batu ya maseke tolandi to tolandi te oyo na kati na lingomba tata molimo so tata simoki mbaba batu na maseke bakoti te bazomonana to bazomonana te bazomonana papa diange nalobaki yango lobi ete bakoyebana na bacomportement ozomona bazo se comporter très bizarrement na kati na lingomba bazali te toyoki ye moko papa kisolokele ndenga alobeli yango de rosi kunana na suka alingi akufa asengi na ye na banganga nzambe na miso banganga nzambe eke asalaki ba noir passe surtout awa na Congo na RDC surtout Simon Kimbangu po bango bamonenaki ete
Simon Kimbangu nde alingi abebisa mokili. Nzoka nde papa Simon Kimbangu aye kobongisa nde mokili. Eza boye te. Misiko yeye azoko banga ye sika azokende. Bike mutu libosa kokutana na ye kuna ezali ye. Alimisanga kaka. Tolandi te. On a mis sur la Kimbangiste Nyos de Rossi à Sengaki Bolimis. Et papa qui sont lesquels a lobby très bien. Ba missionnaire ba yaki pour la likamotata Nzambe koteya. Wete mokili de la Kenya kasi awa tangu ba ye komona bomengo babongoli na bango bakesi koyo ba bomengo. Oh tozolanda matériel lelo. Tozalité. Tiki Bonzambe, Tolandi, en matériel. Papa Koulou Talombi était. Mouké, ndenge tu vas à couper sa biso, yangonde, te consale. Tolandi. Yango, tu profites de l'eau, tu as fait nasser à boula. Tu profites de l'eau, ma cambonion, soana. Papa Diangenda, lobby, na raconte. Alobaki ete bazako lakisa yo mayele yo pesa nini wana lelo to silisi boyo kombo tata wana pita tamulimo sa amen. Na kombo ya Nzambe tata mwana molimo mosantu Nzambe na biso ndenge tolobaki ne bandeli epai ya tata Nzambe azar ezalaka te. Événement ya kitoko boye ekopola na papa ekoki koleka inaperçu te. Tango na kotaka na groupe de volontaires na botami na famille ba volontaire banda bakoko baboti. Mais ngai moko tangu nakendaki kosadere na paroisse ya Paris Saint-Ouen bachaka ngai secrétaire bapesaka nga matei na le 12 février moko il fallait na teya na mitunaki na koteya nini inspiration eye na teyaki na sujet ya Melchisedek Nzambe kati na bato azanga tata azanga mama. Balobi ete tango apambolaki Abraham autaka na bitumba makasi alongaka pe bitumba ngo tango azalaki koya na nzela nde Melchisedek apambolaki ye na sima lipamboli na ye Abraham balobi apesaka la dîme de tout, c'est-à-dire azwaka oyo nyonso azalaka nango atikaki apesaki nde epai wapi eyaki kolanda na balobi na yo Abraham okokoma père de la nation d'une multitude ya mabota ebele. Lelo pe papa mapamboli biso tozwi yango tomoni yango na mbula tokoki kobima pamba te volontaire oye opération merci papa ezate papa sani etianga nazali moto liboso en tout cas moi moke tolingaki koloba oyo tozalaki nango yango wana nazongisi micro na tata mokonzi ya nkama na kombo ya Nzambe. Merci beaucoup mama journaliste. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo yambo totonda matei oyo tozwi parce que même ngai pe motuna nanga natindaki epai ya tata molimo santo nazwili yango réponse na maloba ya papa Kisolokele pasi oyo titango nini ekosila papa Kisolokele répondre na yoki nde sima soki totondi maloba papa kobondela sima kobondela ya papa nde bakotia sani tango bakotia sani nalandi awa merci papa donc volontaire oye topambwami te
mbula oyo tonokeli elongo na nkolo ba oyo bavandi na bandako bazwi yango tika tobongisa maboko totonda matei ya motuya oyo tozwi na mokolo mwa lelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo Zambeto sindika bana bako musamu to bondele nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ezala non kimbangiste mokili mobimba ezali kolela ntina mosusu te mpasi ezali bamalade liwa ya ndenge na ndenge koboma bato na minduki na bambeli manso wana zuwa ikoti na mokili makasi lelo mosusu ezali te kaka epai ya yo tata nzambe lelo oyo ndenge bana na bino ya groupe volontaire oyo bamati na mboka Yerusalemi tosengi oyo tosengi totali bai oyo baza na mpasi kuna na este malgré mpasi me basali cotisation na bango pamba te bayebi ete na ntango baza kolela epai yo tata nzambe mpasi oyo eza na mokili mingi mpe bazali kolela bazwa mabala bazwi te oyo babali kobota ezali te mpasi ya ndenge na ndenge na mutu nyonso ebi mpasi oyo aza na yango kasi kolela ya biso bana bolandi yango na ndenge mama présidente atukaki kosenga misala ezali te na bato kozanga mosala eza komema bato banzela mingi ya mabe nyonso wana ntango toleli yango oyo sini esalama ete lelo le 12 février tosengi epai ya bino basato ya bule bokitisili biso mvula ya kinia elakisi ete tozwi réponse na makambo na biso nyonso oyo tosengi tata nzambe kolo yesu papa simoki mbango papa kisolokele lelo mbotama na yo mbotama ya bino nyonso misato ezala papa kisolokele papa dialonga na papa dangenda ezali kaka ya bino mbula ya mapamboli oyo bopesi biso tiketi ezala mapamboli elongola kolela ya mwana na yo moko na likambo oyo toza nango tozala na kinia koloba ete na bonzoto mvula ndenge ekitili biso ezali signe ya malamu epesi biso kinia botala mabunga na biso te na mokili mobimba botala mabunga na biso te yango toye kosenga epai ya bino basato ya bule onkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bon toyebi ke mvula ezali mais lelo mpe première journée na biso tokosala mosala tokotala ndenge ye moko tata mokonzi ya bule akosalela programme mais ezali première journée tokosala mosala toyokani maye oyo matikali tokosala boye nsima ya bopesi mwa eloka moke moke toza na yango omeka nani
kolongola malili ya kotambola muke otolongola malili après tokotala o ba uniforme nyonso mpe epoli soki tokozonga muke na bandako kochange na ndenge topoli bongo te tokoyeba merci matikali papa de la ville oza na nzela ndo baprotokole botiela biso basali oyo nyonso obongisaki tia na sani oyo nyonso obongisaki tia na sani Volontaire oyo eza mike opération na biso tozela nsima mike totya opération na biso tozela nsima oyo eza mike opération na biso tozela nsima oyo mike opération te opération zela nsima tya mike totya mike opération na biso tozela nsima mike nanu totya bongo opération